Voilà, fidèles internautes. Un réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers notre émission Magazine Kin X et à travers notre site EHP Média. Vraiment, fidèles internautes, je vous salue là où vous êtes. Je dis bonjour ou bonsoir. Au moment où vous êtes en train de suivre cette émission, vraiment, j'espère que depuis Tobandi, année Nabiso 2016, vraiment, ça émission Liboso, entraînant la bino, vraiment, tout coup analyse, vraiment, ça fait plaisir, vraiment. C'est pour cela, je profite de l'occasion pour souhaiter bonne année, vraiment, bonne année, vraiment, GK Kabala, la principauté, quoi, GK Kabala, la pêche moto, Londres na pesi mbote ba bonne année na yo vraiment fidèle internaute toza awa na katia na gata njil bana poto ba kenda poto kala boyebi bien marche avec médio traitement du 10 match nenga luka fuyara moi information vraiment ça fait plaisir vraiment que non na kititi na katia njil awa na yo luka moi mobali moko boye moi mobali wana za animateur moko ya makasa travailler bien parce que boyebi bien que marche avec a soutenir ba o baza ba très fort seigneur ba baza ba très fort ba basala musala bien marche avec a soutenir bango vraiment et ça linga bien c'est pour cela na landi ti place à travailler so bozo mona oyo manjil ba bolito pena ma nzambe na nga marche avec oyo appela que non Damien Bila apena to tchenga ba milliard na sokola pardon vraiment awa to manjil côté kuna bozo mona awa donc tanet bolite ba fermer à côté donc ce qu'on a fouillé artiste oyo pour travailler à côté azo travailler na tellement na fouillé trop na Dieu était na ola na sigo bien chaka ya monstre quoi non chaka Outroubara Chaka Zulu, animateur ya monstre Félix Oazé quoi na katia Cultura Ville. Donc aito luka aito solo là. To poussana kuna vraiment to solo na ebike émission oyo ezo sala bien makasi ba bonane auto zolo ba le vrai Bruxellois compétent, les Bruxellois compétents Damien Bila très crédible très fort. Moi na Bruxelles solo à balar Damien Bila, rien à dire, rien à ajouter quoi. Non, Damien Bila. Parce que dans les $1 000 na Western Réunion, Damien Bila lobby non marche avec to bandi système ya héros. De funa beta pena Western Réunion système ya héros. Damien Bila. Très fort, très crédible. Non, Boyo, big émission, ça l'a très plaisir vraiment. Le vrai Bruxellois, il est très compétent, Damien Bila, vraiment. C'est pour cela on vient de chercher Toluka, vraiment artiste Oyo. Nono Chaka, l'animateur très fort. Il a fait un abisso ex grave. C'est quoi. Il fait un abisso c'est quoi. Toyo Nono Chaka. Impaka. Madraza wapie bazonga na ida inga ye weza misika na zwa bupepe sika na kosala ba travail ndeko na ngai famille en tout cas na leli boni vraiment toza vraiment awa na kati ya maya njili tolobi na kati ya njila wa do moni wana maya njili ya boliti mboka Congo ope na kati ya Kinshasa to wana kati ya ba ferme mais toyo luka Nono Chaka animateur ya makasi na kati ya Cultura pays ya fait na biso S grave azé quoi. Mais pourquoi Boni Papa d'abord? En tout cas, merci vraiment ndeko na ngai. En tout cas, c'est une surprise. Nandimagite que nakozo pena na moment oyo donc vraiment merci à trop vraiment quoi. Donc encore une fois, en tout cas merci beaucoup. Na ndenge oyo rendre service vraiment. Juste un ba fato démarrer na respect à bato ba otala biso na hebi ke ba Ferozi Gola le vrai américain noir l'ami de Barack Obama yazala na villa oyo azaki na Chicago squad na oyo ba otala biso partout dans le monde moi un mot gentil à faire bango et ça bango bien makasi bato nyonso ba otala moi le moko ya bien ça bango bien avant to banda vraiment bande konanga alinga rabino quoi talaka déjà tozana na premier mois il y a 2016 toi déjà en janvier donc tout ça boy makambuse bandaki biso tout ça déjà en pleine préparation déjà il y a disque na biso ko en 2016 boama be donc vraiment la linga rabino ya trop na bayo tout bazasa ba libanda ya mboka ba ebazwa o bazasa na libanda ya mboka vraiment eza occasion
yango bozo swango lelo boye na kati ya émission bomo na pe nono chaka bo découvrir pe nono chaka donc ngana za animateur na bino ngana mesana toujours na robini sabino na la pe na posa ba conseil na bino vraiment nako le mbate na ta onde bozwanga bobo ba déjà que toi en pleine préparation ya boama be ba o ba sepela likambo yo o ba yebela tina te donc na seki bango do boyo kanga quoi boyo kanga. Merci nono chaka mais ngala otuna pourquoi lié oyo pembeni ya mai baba mille belé mon espace moko vert donc trop pourquoi boy est-ce que nako ganga pour comprendre pourquoi na ça ngana ebité yango sunga ngai magwala yaga ok ko anazo babenga ngai mpaka botenga na bimanda sukia pembe mpaka mama lolo mpaka mostra zawa pia mpaka mama lolo lobiya boko koma mpaka mpaka donc na bwaka awa parce que senga mingi inspiration senga mingi fozala na zamba tango so bwaka ozoka beko yaba bandeke esalaka pe moi bien so bakisa pe sous mon inspiration ngana linga mingi ne inspiré ba place aboye ozo prendre temps na so bwaka na zo miyoka beko ndenge zo zonga nde na so comprendre pe ba capacité nini ya corps vocal nanga ndenge nini zo bimela so pe na za na problème na corps vocal na comprendre que na na baisse ozo prendre na comprendre que na na baisse tala mikolo makota DJ toloba est-ce que eza bongo pona ba animateur nyonso ba préférer ko travailler koto ou bien eza moi particulièrement yo mo ga ndolo sala elo bon en tout cas na ebité parce que ebele mutu na bonal baga donc na mukuse mutu na mutu azana bandenge na ye na ndenge ni na bandenge ne oya travaillaka pour mutu mususu pas comme na ba lié o ngana komi donc ana fier d'abord a sauter ba mai tara ba mikolo ba mvule so beta na kini pour sauter ba mai ya ko matine siko pas travailler eza pasi ozo comprendre donc d'abord non méchant parce que méchant ezaka ya travail pour na regretter good pour na tamboli na malette ba crité à 2016 mais bango déjà bestré que non na zabu 2016 en tout cas et aussi mbama na ndenga bien na tolo ba rappel komboga ya inchallah quoi tolo ba rappel vérité na ebi ke tolo ba vraiment vérité parce que nga ba ebi poto ba ebi nga lo ba vérité na banga nga te pona lo ba vérité pona vérité ne ba ko kanga nga na ba prison na vérité ba ko boa nga na ma angile na chola na kende c'est ça onangola ba benga ngo fokero mais obi yo bogangi trop petit frère propre aller au danger cri kanimbo petit frère propre animateur c'est ça animateur ya Fabrigas o aboki ya Mado petit frère propre ya chaka mais tout le bar vérité cripé kangi yo pour sanateur non au monique lelo même ata petit wana soki lelo crier kangi ezando ner na nga vie na ye parce que petit oka ke conseil na yo sunene ya petit plan na ye honneur ya yo ne eza honneur na nga parce que tala au moins so na bina bandolo ba makambe belé bo regretter batu misu ba ko yina nga ye na ko lo belé po tala na yo na bina yo no boa kangi lo ya Madote non ngana professionnel na boaka trop mais petit asala ki makambo d'abord nga mona no vie bangisio oh ben oui faut bon na kolo bandido eko bangisa ngai te parce que nga na yebaki nde source ya plan po wana ezale kaka babiloko yo boaka yango ndenge nini yo bisu sa plan folo boaka wana petit moi kuna lo bebele ça te wana bena petit frère o nga na tikela libele omoni makambo animation faut ça non faut so za na makila animation te mamunyo so bando sale bando simba na ngote alors musique eza mamba makila oso on prend tout monde peut belé ba misu peut to bita na ba bokesa mikie ba biso to bima ba koko bimate parce que bazaki na makila ba artiste te lelo ba misusu ba zongela ba misala na bango ya ba boulangerie ya ba maçon tout ça mais ba biso lelo to tikala ba musicien donc tant au monde non chaka za musicien donc a peine vraiment donc qui ma question petit frère non nazoke no malé malé ya le kiosi non nazoke ya binisi monde nazoke no malé malembe po petit comme na dimension donc ça veut dire que ngani na banoko expliquer petit babwaka ka boye baboka bobo petit na ndo boka ba likolo ozo comprendre ando boka ba likolo ngane mna pese goût petit na faut qu'il ta escalier sikona bando expliquer petit pourquoi azo idéologie a fait pour so yoki yo kaka non chaka zana bet na boka loka crimondo comprendre que ni pecha boka wana no ukomi lokola mbwa bakangana jane ukomi lokola she
boboloke na chaîne to combiner danser makino gambote danser ouh donc veut dire que tant nazo ya bongo peut ça comprendre via ça là qui d'escalier nga na pesa ki idée ya cri to ba be fete na yo na nga lo wa je saka te non ouais je saka tala masolo na to betango to moni mai o eleka kilo mai o eleka kilo bi yango te so le kalelo na yo lo wa je saka non masolo na to betango te nga na nzela mususu je saka pas na nzela na ye na ko ignorer te mena biso ke masolo na ye to beta ite to pesa pouvoir nga na pesa ba to pouvoir yo na inali pouvoir oh na lekie musika est-ce que nga na gisika atikelo libele pa waje atikela nga libele te yekuta linganga ite bon na beta masolo na ite na fula ye na ko na ite vraiment pardon wana zaki mwana o nga na bandola tsa couche ozo comprendre omoni mwana o balatsa ka couche soka sikutu banao ba ko ka kutu te tango ya salaki wana silisa yo kana ngana silisa bo biso na be Kristo bandiko bwa kansela moko ye azalaki mwana o nga na bandola tsa couche na bandoko cha poudre yo ko matina ta moko boye o comprendre na o ya malembe yo ko matina na mama moko boye entabru mwana subi na désordre donc bazo benga po balati couche ba chena poudre akimi mbangwe pa ba voisin tanga ke pa ba voisin ba nine ta bru balongola couche ba bimisi mba moso la masuba donc na biso moye te quoi bimisa déjà sur la masuba kota kenda oh non chaka dictionnaire bilanga mboko yo donc veut dire que ngande mutu na simba g omoni tango na makuta didi faut comprendre que na ina banzela mususu to beta lisu masolo ya ba jesa kite wana zaki moto to bosa atikela libele na groupe atikela nga libele te ya bando bwa ba kri na nga na bwa kri na yete en plus nga na sala ba mama na ba CV o yeguta sala asala ngoti nga na beta bo Olympiade de Paris non chaka ninga za bo parisien jika malgré tout na minute ba combattant ba kota me jika lobi so magambo ne fide bon pas bete pas fait quadre abeta pas fait quadre tala ngana beta déjà Olympia yena beta Olympia te ngana pas fait quadre ngana minicho ndeza boy so beti www.com boy mes Olympia boy omona ka et bi misimba na mo ba komba ba artiste nyonso o ba beta na Olympia cliquer tant bazo cliquer na page ya monsieur Google Prumba mo ba kombo na biso te bimi na ba moni ba mono no chaque dictionnaire bilanga mboko na seki bango est-ce que ngolo baga non mais c'est Google Félix Oise quoi alinga yo mingi kolega ninga na oliga na olinga chez sac non alinga ye na batana ye koki eleka ngape bazolinga nga na tana nga o nga na sana katsa bolingane kokani bolingwe kokana te lokola bona memanga potote à part poto na kenda ba voyage belé donné na bodo na habité na kenda ba Nigeria donc na voyage trop na beta ku masolo na te pona na tina beta masolo ya ba voyage na te CV za plein CV na ngeza plein est-ce que toyo a fait ba plan lobby parce que non ba plan na yo pe o pesa ba boka yango to ana ba plan na yo pesa na chez sac en tout cas vous avez na fofokera solo songiste a douane ko la na habité quoi en tout cas merci encore une fois. Osons prendre. Tadaudi lanzangwe maye uyu vulanga miziki de bana kitira wanule kanonzela bato nyoso mizonye wana bala yasa grave yako talange uyu vulanga miziki de bana Congolais oya Congolais mama donc zela non sanga zela non sanga cri ndo pesa yango na ebiswa ngako na lekie est-ce que zo kosa posa suna bino ngana ko kosa yote bae bae bino no chaka otu bafana na ba poto veut dire que baebi o monta no zolo ba magamba boye o mona benake ba misa na ngai tu baebi dadi akuza centre-ville papa na farai centre-ville papa na farai le boko penso so asimbie bwa kotika yote ba wesh tu babanga tipwana dadi akuza ya ebi makambo yo omoga dadi akuza aebi makambo na zela na esilite na bando bokele lisusu ba crime susu pesa je sais que tu peux pesa yo kulu kwenda ngantu zankota
mais bakri onengo ça c'est danger nazokende malembi kulukwendanga tuzankodamba sikanda wasekwa kamweniko yamakino nananana yamakino nana o baidei surtout na bakri pourquoi moi ndo boka ngote mais non baya ba ndoko zona no ba chance déjà odie ba mikili ba bisoto ba ndoko tikala nde tango ezaleke ba oso ba chance wana ndi bazokende bwaka na bapoto ba bisoto zo tikala lem so boki na studio okaka sango moya ki oba ingénieur bazoki oswana bien te ba pesa kinganda bwaki bon tozo tala bon bazaki na bon bazana réseau to bazana raison te bon bango bazaki na mikili ngana zaki na kishasa tango no pesa je ba ona nini tango pesa ba plan na yo sikoke no yazo bwaka ngo presa bana olobani ana comprendre que ba plan ko ba plan yo tala ngai présent nga waze quoi mais c'est Google place aux allez vraiment na pesio mbote talaga mikolo na benge mais c'est Google likambo na moto de mama ngoya u latino odiete wane goya pre latino odiete nga vient ngai monstre mais c'est Google ebise nga déjà que non chaque dictionnaire na latino yo odiete non chaque dictionnaire mwana oyo ayebi ko sokola maboko aliaka na tata na ye yoko liaka jamais na fulu oyebi sko klini na bwaka na vavia bwaka ngabongo yoka idete yoka sko ide po mona ke na mutabanzela non chaque pardon mais obokela biso kwana nga linga obokela nga bilo ekanga mo miwolo buka mutu ya ba voisin ningo bokela nga mo crime ba voisin buka mutu c'est comme OK ezande ni mo crème bosmo buka mutu c'est comme OK écoutité te wana gutu donc to beta masolanti na opesa bango pouvoir yamado mama yamado nyonso ya nzambe na ngai mogongo pasi mama na bana ye abel saviola mogongo pasi deshine ingananga ozo comprendre yoga kanga makasi faut kanga yo mona salon ne ta otalika blam na petit kanga salon faut kanga po salaki coaché par ngai moko coach yo ati ya onima mana minicho nde na zabo etala soka ondima te eza rien to sani ngana émission kendo ko zo petit frère a ko expliquer yo mais ati kala o bisanga te ke uta chez yo le problème ezate yo sikoti to solo nongo leloti so sala émission na petit frère a expliquer que wana nkoko parce que ngana bimisi ba nebele ba biso to sel déjà ba école so bimisi so di ba petit na biso ba choni mbembe nzete pema moto pema ndamba musique to mbela ye ozana o ka ba idéologie wana pa kabosi wana tu bana nazana ba nebele misuku mwena lobe na quartier latino simba fort tala na maison mère pe simba na bisio na bilo musuku na ngana bwa ko kalenga poko mosolisa maka mususu ya ko kalanga inspiration te plamo na ngana bwa kelo awanga ye yoka tangu monstre big petit na ngana non chaka mwana ibo sokola maboko oliaka jamais na fulu krio ngana bwa ka yoka ngosiko et c'est grave Benjamin Burinda kabenga nzembo brubania ironia Moulo habile alors tanto plutôt keba mono okomina zuka wala keba mono c'est grave baja bana burinda kabenga njambo brubania que demande le peuple spoon là moi venu boulot moi pas venu travailler moi venu blaguer pour vous faire plaisir spoon Marquinhos tala ozobola ya te wana bazaki déjà ba o ba pompa po biso pe to banima solo kala mais bango tongo bazobola biso pe déjà to ndo boka déjà nous reconnaître ben oui wana aza mutu oyo asala makambo ebele na mboka ona ndimete lokola bon parce que ya jesa ko pasa na mboko yo monango te ata yo mo no chaque bato ba crité mais ngana pesa jesa ki ba cri fondo lobela ngo pete ba baza adversaire ability siko yo nimi bile bon jesa ko zoboya nini adversaire abili comment bil nzela kendaka yango jesa ka kenda ta jesa ka kenda banzela o bili yo bila bwaka te alo ba beta bango na publicité mo ba beta bango siko mtu abeta muto yo ndima tala pardon to beta masolona te azela sona na bwaka ba cri o ngana bwaka tika bana ba savura c'est grave mon konza Congo oyo mama mon konzi papa
Mayele. Hey, c'est grave Mayele. Papa Mayele. Mada barazar fumunganda bolande. Yoka. Ntiga bana ya yo. C'est grave mugunza Congo. Mama. Oka ba couleur. Non, ça, ce te rend bien. Tout le ballon, moi, vérité. Ngala, moi, vérité, ngala, polele. Ce te rend bien, on se boit bien ma casse. On s'appelle, on se sonne à l'eau qui va crier au bêti, au passage de ça, au lobby. Et ça, là, c'est que c'est ma casse. Mais ce te rend bien à qui tira. On dirait Eclipse Naza privilégié. Par rapport au Nayo, tout le ballon, moi, vérité. Mais non, il y a bisonné to bois kaka. Au moni moyen lo banga beleza te. Dosé pour toi, on est ici. Te na dosé te. Wana baza bana. Tana lo bana me bana. Mal na mo soso mona. Bana, wana za chef d'orchestre. Atia no. Tala ngana solo bona ndi. Nga ba maboye. Kasi te bien ti. Yango to solo lati. Wana baza bana parce que au moni Eclipse mo soso na go ignorer ite. Ça veut dire que son a bengi bana et ça te que le rôle en est na kidisi. Na kidisi te ngana yambaye. Na yambiye. Si yom takala. Ngana yambiye na yoki lisu na kusu kaya sana nzela. Webi ngana so to boga ba krinini. Ya ba yo wanya kubula zwa babini yo na sentiment ce que premier cri tant to bandi mutankola bandanga ndumana legi zoka beti mokolo tika bitumba donkite tant baso sisa dio ana bubanga na yemba na moko yangu ndamari mwamberengo kishina kibanza o mare kitira beivyo grave. Mwambiri kishina kibanzi ngonza mamare nana aya yangu wadile ba yani gabenda singa yani gadala kango na niva ya ya le dragideri kebaka singa gochila na bilanga kila afera agriculture afera agronome simba pa una kongo rato taba. Non, Chaka. Sangulu na zamba na zoe bate. Tala, kande zo mata makasi awa. Don éviter. On dit que vitesse à géo, on va vitesse na yo. Mais so me simba. Non, la place. Mais so me aussi ma fort. Na lobi na yo na ndenge ya mabete o soda. Ozo ombrana o soda. Totala mamusu totala ngona musika ngana ko décevoir monstre te naza toujours pene on a chef d'orchestre to lo ba vérité Josidie na kena parce que tango zo zonga ba bilo musuza ba sika na ndoko bwa ke koti tala côté ba bilo ka sika na longo mo muke po ba animateur misu pe ba tika na ba poto kuna o ba bwa ka te ba ko yo ka pe idée ba selo wala ba bimisia animateur ni tia na poto boy biteke ba animateur belé batikana na poto ba animateur ka bazala na poto ba longolo na orchestre groupe na bino te ya groupe na biso te ba longolo na orchestre intel natangela utanga onzimane tinani ngana za wana bébé bébé sunne wana bébé wana obi omota na lo banoke bébé ya ndima yo benga ye bébé tala ta na lo bano makambo na lo banga avec autorité aza bébé. Donc merci moi. Bébé. Tala bango kuza wema mbio luka. Cha bango ramongo na petit nanga Cédric Yamado. Aleki bango. Nga sigo nkoko na cha bango wapi? Bakri na bango bazo bwaka ya mayoto. Merci. Merci. Oh mais beti mwana bana bwaka na kiltira. Banda longo no keso bwaka nil par. Abwaka wapi? Krini na ngabwaka. Azwa serenge. Na le bwaka no sko kriba krine ya solo. Mutu. Ah, wana za krite, wana sukri. Ah. Non, sukri. Wana sukri. Yo sigoya. Yo sigono bwaka lo ba krina ya. Tala na ofule na obwaka te mais na biso ke abwaka ba sukri mutu omoninga mutu na kobeta ba sukri wana krite na oloba na krite tempo zela na bwaka kria ya sika mwana gado ga wala sumba tumba kwe sele bobo mwana gado ga wala sumba tumba kwe sele bobo
dadi akuza na teba merke hey oh nagende wow nagende bolo kama panti tovanda nagende wow nagende bolo kama panti tovanda vanda wo nagende wow bolo bla bla nagende wow nagende wow oh ka ba idée cri wana eza introduction à cri bon ngala tuna yo na bi yo lo ba vérité e bongolo la tozolo ba ya lo bébé te ndeko nanga kendaka bia bundaka bien soda soda lokolanga kata fumbo one je yam de sali makambo na kata album yam de sali makambo te kata fumba c'est bon partout au kendo yo kango brigade wana kutu mutankolo mutakati je na je wana bureau to liaka na to miranga na papi louange sarbati weto papi louange dégâts soda lisusu papi louange dégâts je sens que tu ah tu obetela masolo wana popi yo masono betela ngako merci beaucoup merci vraiment to pe miso dimi nako pe misanga dimi te tozo solo la ngana lembi yo te ko lembanga koma merci beaucoup vraiment voilà sans oublier vraiment Férouzi Gola. Ah, je salue Férouzi Gola, l'ami de Barack Obama, le vrai américain noir. Férouzi Gola. Yazala na ville ya Oyo, Zaki na Chicago, squaza na ville ya Oyo. Balobi tango bois qui Férouzi Gola, babi la confiance unique de Férouzi Gola. C'est bien Anne Kiloa. Anne Kiloa, la patronne de Férouzi Gola. Il y a la confiance unique de Férouzi Gola, c'est Anne Kiloa. Anne Kiloa. La patronne de Férouzi Gola, l'ami de Michelle Obama. La PCB no mbote place dans la ville ya Oyo. Balobi sans oublier Riziboula, le tenant du titre. Le vrai parisien Riziboula, le tenant du titre. Nana oboya Riziboula, le tenant du titre. Ana mbongo na ye, ana ba moya za na beauté Riziboula, le tenant du titre. La PCB mbote place aux alliés. Toza toujours na nono chaka, tozo kende. To ebite nono chaka. Album Mezoya. Tolo ba rappelle moi vérité. Toki on a no yutiko no toki film beti danger mais toki wa mtakala mais sur ta l'écrit principal et album na bino ya générique na mina ye film siko yo no cha kozala yo donc on veut dire que au moni cria on est écrit ya sucre film tala on est en maman na nzela wana eza maman na nzela magambo na zoloba papi dimbata zo kangai az ayebi jeo velanga Didier Massa le Vatican ABJO. Vous comprenez? Mata par hasard Fumungonda Bolande ABJO. Viens à George Weston ABJO. Vous comprenez? Donc bébé nanga jansi para AIB makambo na soloba blackité. Donc omoni déjà débit à générique. Soki ozama ka cité okola lisa générique yango toso mona babiloka batebele bazolamba ezobima ba morne baboki plan mais morne tango ebimi c'est pas banani ebimi morne trop ba ngai ngana zolo ba ngai mutu eza blackité mutu ba pesa ngo pena foza la bena mbiaka fo stoko tali nzela na ki omona ke nzela na ya mama na nzela yoka na bengi pe bébé ba pesa ye pe mitu yoka ndena mitu neti bersi mwana na gupaza ba pesa ye pe mitu ono yo lobi wana boka mitu seka za bébé te na bina yo mutongo ni na ngabwaka mutu ni na bwaka ya générique mbimba tiele ya mbisi bino bosaka na mito ba générique ayoka mutu o na Congo bolingo ebele na Congo vraiment muzala ebele mais ça kugale likambo na moto te mamango yao yagoli kambo na moto te nzapa oga mutua makuta didi na keba ndundu na zolu pemba makuta didi na keba ndundu na zwangenge makuta didi vimba kugele pona kamoto te mamango yao yagoli kambo na moto te nzapa osoka koboka nzela wana mati bango be skage na ba mati ba kashi banini kenda bandundu ino zolo na kenda bandundu ya GT yo o confirmer na yena gwana ndu les ala non tala masoro uda ki sito beta ngote ngana confirmer na gwana ndu les ala non gwa
tala gwebetaka misiki te mais ezalaka omoni bato basimbaka bakisi bapere bapere basali toto bato babangaka bato nga nono saka na bangisaka bato ebele balukanga na bamabe bakoka te yango nayebisaka bango ke basepena likambo bayebela ntina te nono saka yo bayo babundisanga bango wana bakenda te bango wana bakenda te bango bamela bango basengasenga bawiski na bavere mbwa nakoloba kusu te natiki Toana nono chaka vraiment malgré toi aussi mais toana nono chaka aïe dadi akuza centre-ville papa na farai na pesi mbote place ça mona poto ya solo balobi soyo lungo de mikili kutaka dadi akuza centre-ville so lungo de mikili donc toye mo ma nyoso ye mo donc passeport ma tout dadi akuza centre-ville usololi toko mbala moko ubwaki balobi dido singi cré magique dido singi cré magique yazala ming na dadi akuza dido singi cré magique na pesi mbote place oza bana poto on azo boire marché avec so boire yo to zate on azo boire bana poto ya solo dido singa cré magique balobi restaurant mama mundele ya propre na ville na juste na bondi wana ko bossa na de fils edongo nkelele fils nkelele na bossa ni yote birado presse des amunda na go bossa na yote même makambo sala yo moko ebi o masa na no chaka dictionnaire bilanga mboko na bossa ni te masa na ngai papi zila nazo pese bela bambote o esaka ke no nazo flasher pour parce que to zana nuti mamune filete mais habite aussi la maloba retourne nga toni Toujours gagné vraiment balobi sans oublier madame Brigitte Vemba babil allemande se trouve dans la poche de madame Brigitte Vemba précisément la ville la Capelle en Allemagne la pession mbote mère place aux alibes c'est-à-dire ba plan pende comme na leli makasi donc madame Brigitte Vemba la pession mbote place aux alibes non chaka tout le rappelle moi vérité nga mo nazo mona ba vitesse na yo no za boye mo bi na ba kessa msusu yosimba te pona ba vitesse za ba ligne ba bil ba blo mo bon même sous na oise ouais pas o meli zo mo ateke na pizza ye pamba la mo de même sous o bouger mela ko mela lo biteke no kisike sili ngana mutasika ata bona umela na masome na mutasika lelo na beti makuta dilogi nzela na kete olingi na bwa ogi mwa ba je sais ba koma ba patron ba groupe na ye ba ni yo ti lelo ka ko na groupe mutu je sais que lo ba na ma patron na groupe na ye so na bina loba tana ko loba makambo mais je sais que ma patron na groupe na ye ba benga ye leader na ko loba makambo loba nini patron ngani na asa leader na groupe na asa la groupe ye bien o sentir ngate ze lote ezaka mulayi muso po mona mulayi me mulaya buzoba mutu muso pozo mona mukie moko boye ya maele ya je ya mambo ebele est-ce que si ningo lo ba misene so ba yogi wa sepe ya za patron na groupe azalo rola est grave ninga za patron omoni ba misena ye nako ide bango ya GT ngana ko ide bango ya GT neni donc non chaka bon ngana sala nga borgay te place ba benga ba leader place ba ba réunion ba leader yo okende te président nom ta okende mais ya okende wapi ya okende pas leader est-ce que ba benga na bango na bango ba mitu wana tre wana ya kende sa leader okende mbwa na koloba merci nzambe araye vraiment audiete pardon audiete siko tout le barapé non chaque malgré tout solo là toujours kende pe na fin tout le bar siko bozo préparer nini juste boa mabe masanga no lile bourgeois wa mabe Shadari Mabunda Paola Mabunda Agati Mabunda boa mabe non ça est go ici sans parler wo au boule frère président ça c'est bilenga mbogo sire bengo image pas parler ko sala bien berado abera bangisa na moni ko image ko sala bien moi 3 minutes ou 4 minutes réalisateur nanga tika nanga permettre ngai poste moko le triple numérique toi na awa a permettre ngai sur moi 4 minutes si c'est à parler au sala bien vraie idée parce que na zagi na boulot na kende pe na s'habiller na changer pe moi idéologie bon mon appel parler
bato balukaka nono chaka utan kala baso peta li super au monde peut parler nono chaka ndo comprendre que nono chaka bato babata misape masolo to die ka parler Tepe numérique au pesinga combien de minutes? Merci beaucoup vraiment merci beaucoup. Tepe numérique pesinga 5 minutes auto que si ça a parlé. To ka créer auto ka bwana on peut tout ça na parler. Na Congo bolingo bele yeah na Congo vraiment musale bele mais ça kugana likambo na moto te mama ngoya ya likambo na moto te anza ba tanga na Congo ngwanga. Merci beaucoup vraiment toi que si ça vraiment on a parlé vraiment balobi sans oublier babi monsieur Morgan Lokango Mambali na kati Paris na pesio mbote place ça monsieur Morgan Lokango Mambali balobi madame Astrid Matanga Mayamba maman na Morgan na Victoire la femme de distinction moi si abokeseni azongi na kata ba masolo wana autorisation ya mon maman possible maman sociale maman Geneviève Amani il m'a lobi non marche avec Makwala. Il faut te pomper. On te pomper sans oublier Barobi Alain Nomba 678 na pêche au mot te passe ça mais to fidèle à parler to fidèle à parler à non chaque ça la bien makasi parce que toi yo l'année na zamba tout c'est ce qu'on a parlé. Oh merci vraiment to uti ko solala non chaque to sala ina kati ba mayanji on a mona ina kati espace vert on a tout soli to ko to lobi artiste ala la raconter il faut to ko ma pas artiste place à zalaka. On parlait artiste, il y a un autre comité et pas parler artiste. C'est que tout ça là juste moi moqué na artiste et aux ala bien makasi il y a toutefois photo banana so profiter ba bonne année mingi na pesi bonne année na le vieux Paul Sage on a bateau il y a de Diakuza na pesi mbote le vieux Paul Sage le Sage Neto Mzongo avocat na pesi mbote non chaka toi on a parlé tout le monde standing ça va mamboza ya kovanda na penza to bita na ta pala mère pala sala te ba côté on a touché te ngana zanga moko bongo balifanto bazali bongo maman balifanto na sala tato sur la maso pardon vraiment wande ko ngana ko na lo bono ndinga mabete mais tobeta masolo mususu tobeta masolo musique ça est tambote sur la famille to sur la ngoboyete ça est tambote na pesi bébé merci mbote merci bébé merci mona wana bébé na ngai bon maman ya na lo bana yo na nenga futi ozon brand na beta mabaku tende kunanga to solo masona biso to ana kata pale swebi hege to ana kata pale ya oyinda mais to solo masona biso na moninga banoko ebele belanto na banoko bana mibali en plus nazo remarquer soko lingo banda cri eza na kombo mo zo boa wana eza nino geste eza moto na yo kindogi na yo bien nino te makwala wana eza na mekaka corps vocal na mekango pour corps vocal ningi zana okola la pebe bru izo simbali su to boaka de temps nazo meka makwala nazo ka dimension corps vocal na ngai makwala pourquoi makwala makwala nazo meka wana za ba indusa na ndenge ka ke na bula na ndenge na ngake pona meka vona nga fona beta ke lo mubo ya makwala yebi mo de paste te za mo de paste bo makwala yo yebi makwala te bien ngota mais makwala o embiste yo te na yebi pe na batu komo makwala na yebi na mutu zo pe komo makwala mutu kombo makwala wana loba so moni mutu mo bazo benge makwala wana loba le mususu bazo bomé na kuzu Nathan Desar, ba bete batan Desar. Banga pe ba na mo ba kombo mo ba marque o emso pe o no mo bu ba nini oni ataka ba nini na bandu ndo place okenda wana. So moni nganga mo bu azana kombo makwala seka lia batu ponganga normal bazana bonga ba kombo normal. Zo prendre en plus na lo baganga ya banganga legi banganga nyonso ezana ka Jésus Christ. Tala to ebigenga elogelekela nga kufa Jésus Christ e bangi sanga mabe. Et pas est grave. Nini uyozwa. Bon, et pas est grave na soit ebele.
Linga na je sais qu'aloba azo rien. Aloba azo rien, si vous tout n'est pas na yo zo. D'abord à part ba matériel nazwa nano mingi nano idéologie na ye. Moi mayele ndenge nini ko solola, ndenge nini ko défendre sokozana en plein écran, ndenge nini ko défendre ndenge nini ko solola. Donc vie apesa biso ba mayele belé. Est-ce que biso donc pour mena mokili faut ça la rabo faut so la rabo do apesa biso ka do ba mayele belé ndenge nini to ko vana bato. Au fond d'année est-ce que bi comportement na très bien. Si vous n'êtes avina yo bon on est selo yo ndenge alongula par exemple Bercy façon longula wana autovant on est autovant normal vient la biso asa mystique ya kosakana te eloko bengi lokola liwa et pas ya vient la biso eza motuya. Est-ce que bi ke pa ya nzambe so reconnaître que un jour okokufa nzambe akolinga minga comprendre que mwana na banotambusama na kobanga nzambe andotambusama mingi na loengete c'est fondé moi actualité na e omoni bon ata soki yo okofonde actualité mais quand même ata présent na ofaiba benga ata présent pour présent na biso saka na mobembo yo bi makambo lekela ka présent na ba problème ba santé présent saka na mambo belebele si on ta bro ko seliso mambaliwa wana eza po bo masusu président o to po présence à la bien. Est-ce que sûr que président wa soka ko kufa pona yo soki yo kufi te akokufa te mais akozala kaka bien te d'abord président lokwa ne lekela ka ye elekela ke yo saka na likambo ba bengi liwa soko donc ngapona nga azaki mutu mo fala benga na no président kana président mikolo na ko kosa likambo bo ya liwa président comprendre que na mikolo petit na nga bekso beta chez mobo mais ya beta ngo brisque président lela ya fort alela fort kutu batu ko ba ko mettre déjà ça la ba cotisation vous comprenez batu mo ça la ba cotisation abengi batu ba ngote ya kosi nga déjà tant ba bengi nga na bi déjà ka type na nga na baza beta da masolo ba tente tome géri la bete da li solo ya ba tome géri. Est-ce que tu comme na biso na suga est-ce que tu était aussi ça na biso poto panza na biso toi aussi ça libanda li aussi ça na biso mais fallait soit parler bien tout le monde a parlé félicitations artiste chambre à mon forme chambre ta yo mo penza mikolo na ba krokwa d'état mais te bi pas wazé wa kuna ba saper barata te na biso kuna ndezana soko tuni même atai moko président nga wazé quoi place ça tuni ka un jour soko sa émission na ya tuna ya no orchestre na yo nani alataka koleka bato nyonso ai biso ka nono shaka na ba ebazana Kishasa na ba balongwa na poto na ba ebalongwa ozo comprendre tu na gabana na ndola ta bien tala na koloba makambo na koloba makambo question na ngezi son libanda merci merci tout fidèle libanda ça la bien merci vraiment triple numérique tu es vraiment aussi ça tu n'as pas parler tu bimisi aussi ça rabiso tout à l'heure mokili bana poto balinga mokili non chaque jour vendre toujours na Njil 7e dans le quartier 7 en tout cas vraiment on a placé chaque avant dit vraiment et au ça la bien non chaque tout monde bien makasi hein mambo moko no lobela ngweza te ngako lobela wasu mambo forme te biso lelo boy to ko mo boule déjà makam susu to penser déjà makam susu nde na obeta nga musique boy na so boule un jour le mususu moi boula kati nakitira pays peut-être banaki neti na mambo forme mambo rolata banda yolanda neti nani opera na obeta na yota pays so yepe comme modèle na kata kitira na rolata pe ndo so yepe comme modèle rolata lola ye te en tout cas na lata lola mutu te na kati ya culture ngana créaka nga landa na galem na landa na presa na ngase ko sigo na libena na mise moto ngana landa kuna te bangonde balanda idéologie nanga bu to wana lata makasi olega just dina non lo bana yo mambo la to ya blague te bai bino no chaka o nyonso bazana ba mikili ba fils edongo ola te écouter mbongo bele ba fils edongo bankelele ozo comprendre ba fils nkelele
soko tu banani ba Nikens bayaka otu ba Cyril Ekina ba Ville Pambano vous comprenez ozu ba Guy Basket ba Pati Masakidi Guy Basket ba Ebi Makambo double commune ba double PC mote ba Didien Zongo omoni ke na tomboli lo likolo moza bisike vous comprenez Asolande bien te Guy Basket te ya sola na bien pas la sola bien te ya sola na bien mambo to banjango kalande ko na ngai donc to banjango le loté to banjango le loté le beto ko beta na biso masolo te weza na ngwa ba accessoire ninge sala ka ke mutu fa sala ka soin mutu fa sala normal na ba animateur ne tsikuna wa ndeo la taper bien tala ngata ngana bandoko beta ko bando kokate kawiti poto mayebu amoni le msudi ochi ba seri wana à l'époque kabana panda la tabia mais on dit mangota solo ba ko biloko na tambola na poto na tikala omona ngote bosiko yo poto ngoni na ngoyo tambola gabana ozombra mazolo to beta ngote la tabia esi yondo sabu na bina yo tiyo banda to monenga ndeto sana ba so mona na so beta na kole lambabo etengam ngana lati normal so mona ngana normal je sais pas non beta basket quand même on dit mais la basket on a la kilote wana ba Kobi vous comprenez wana ba Kobi on a monia no beta au niveau na eta ko ngudi mbadi au niveau na été merci beaucoup ba peut-être ba rolinga bazwa chaka ba so non chaka wa besoin soit yo na mitso ba na poto ba otala yo na ebig neto muzomba otala yo avocat et puis monsieur Igor Mokonzi a premis sa otala yo so bien ba big bazwa chaka ba so wapi pose wana non chaka donc eza non kaka na face obetika non chaka dictionnaire ou toi linga ngati ndelinga demande bo pesa nga ba conseil po nga préférer mingi conseil po moni mission o ayo karate aza mission okufa okende liboso te mission fo ka moni ke nono babeta nini babeta ni po babetika nono chaque dictionnaire otindelinga demande na numéro contact plus 243 ya Willy Moucheni code mondial obeti 82 040 80 12 wana zino non chaque malembe au sala bien 82 040 80 12 to obeti 89 55 16 144 ngalo linga bena opesa ngo malembe au sala bien to banana nu o pesi ami balé au 89 55 16 144 wana ozopena nono chaka check zana yo deke wo ba bengi ba sino mutu mo te biso to mbaka direct ba prudence ça ba makambo wana basala ngote si le papa na bébé ka ba papa na caprice bayambela nga ba téléphone bongo tengala ba se soni mbala moko bra yo ko pesa ngai po bongo siko so présent nga se ko bengi ngai eza ce qu'on li solo mo bozo senga pena ke non chaka fo ya mbango ya yambi wo mona teke ya mama na desert eza lokola na manke présent ngana yambaka nga moko fara yo ba mission sauter ti orgueil futakate nzamba obimi kitisa ya otombola yo peut-être on ne se batalo peut-être on ni to posaki ote nini oyo webisa nono chaka nini akoyiko yebisa ba on ne se bazolanda isikoyo nini oyo webisa bango ba otala ba landi ba ndel tisuka nini ba koyiko retenir pour nono chaka donc ba ko retenir pour ngai vraiment ils ont une simplicité d'abord. Ce qui est bon, c'est non émission de tout ça. Les gens qui sont lobby mabe, en tout cas, bolimbi singai. Ngana zaga na posa toujours à conseil. Vous comprenez? Ceux qui sont lobby malambo betelinga toujours maboko. Donc ngana za artiste na bino na za toujours pour nous sepeli sabino. Vous comprenez? Nebi ke dadi akuza aebi. Vous comprenez? Dadi akuza aebi makambo. Centreville papa na frarai. Na bosanité maïma imono facile à carré. Petit nanga Britannie Ozia Bilele Yuyu Kabwiku Mangrama Zulu Kabwiku na bosani yote mata parazar fumunga na bolande na bosani yote na bua kata dilaka moko pona si wa nga so lingi boye to kabwana yo obetse logo oyo pesa mpanji wana après obetse logo mo ya fimbu to clôture ya fimbu babiloko na ngonga na boka ya kala oyo boka ya kala plus na o pesa mpanji